Donc, ils ont bien été. Vous pas en famille, ils ont cadeau empoisonné. Cadeau empoisonné dans les ils ont quoi lit par mon co. PC, pour 4 personnes. Ceux qui vous ont lié à monter, vous ont bota, lit comme mouké, comme ébélé. Bato balandaka bois ko s'accaparer la même temps en famille la tika na ngo boye na mona ba paraître d'après nga on est pas esprit moi ça bien mais parce que d'après na mona ba paraître parce que ma beleza na ngo belé na ba congolais nyos sangazara ya rata la poto miel to sala ka conseil papa chéri na président wera na stade de Rataka voilà vraiment ton sponsor on t'a obligé à biso ça biso bon maintenant on a so carré chaque dimanche to sala bongo to bien. On peut conseiller à 3 jours, tout ça la bongo. Tout ça la paix bongo du sous. Quand tu conseilles à 3 jours, n'explique que l'eau qu'on n'a pas naillé, pas il y a docteur Pichu Mouzongo, bah mais il parle au présent et ça la mis peine d'enga na sengaki. Et l'eau qu'on voit à Makasi. Pose à peine une idée pour ça et au Seigneur roi bongo. Congo France. Bisona bango, bango na biso, bisona bango et Karamolai. France.com, site ya Tolo Masolo danger, Masolo Kitoko. CongoFrance.com. Mbote na balandi nyonso ya www.congofrance.com. Merci na ndenge boza ebele liboso ya télévision na bino pona kolanda ngai ya bino c'est avant bien yenga la rose na pesi mbote na ngai na boss na ngai Didi Pumba na pesi lisusu mbote na ngai na ami c'est un prince galère gaz na pesi lisusu mbote na ngai na manager na biso mona mbote na ngai lisusu na sœur na ngai Sarah Ramazani mbote lisusu na ba nyonso oyo basepelaka komona Diane na pesi bino mbote ebele lelo naza awa liboso na bino na ye lisusu na invité oyo bolukaki bosengaki ke tokutana naye po tolobela likambo ya liwa ya ADT toza awa na ndako ya Blanchard Mosaka oyo bino nyonso boyebi mutasepelisaka bino oyo amemelaka bino bainformation moko ya bien bolinga te makasi yango lelo toye pa Mosaka pour to soana lisolo ya liwa ya ADT. Blanchard Mosaka, bonjour. Bonjour Diane. Bonne santé. Kito on est lengi donc même quand tout ça on va rep toujours pour moi l'heure tout ce comme moi tout que n'était on va air tardif va concert belé tout est que beta ko fondre la place mon chez Temba à celle ici qu'en face peut chez Temba quand on peut forest comme moi tout bête qui on est les gars bien musique vous-même musique qui au rendez-vous crème tout il y a Congo za la qui on a champagne de champagne nous on a mis ça mon va la perte à moquer est sous $800 $1000 donc vraiment vu chez Temba c'est retrouvé qui ce n'est pas pour rien après on a même qui orchestre mon bimba na kata chez Temba tout smeli tout meni to kabwani mon ba 5h on a tout une répétition lobby na zongi ndakwa ba 0h na mekina la ta na mankai pongage dimanche na l'émission na manqué sous pongia bien lobby enfin nous au moins reporter pour la phase à moi mingi na récupérer bon tellement peine à ça monsieur belé na kusuki tambo que pesa ni copier télé ou na force à la obligé toujours te secret cerveau quoi donc faut ce que ça moi elle waka faut pas m'appeler alors na mon téléphone na ton 57 appels il y a ba chroniqueur na ba chroniqueuse mais bon na zanga moko na mekopona pamba na poneki na ndima to solo to ça l'émission yoza ngai donc ba question yo ba réponse nga ndenge te okela bolobela ka to ndima donc na chouette ba question za yanga ba réponse za ka yo ndingo lobi to lingi to lobela na ndingo to beta biso lisolo ya ba concert bozo beta samedi ko to ça na vendredi tout ça na kermesse ça yo une chance belé parce que le 27 juillet est anniversaire nanga donc tout ça na kermesse ça yo tom sous na kermesse wana na profiter na fêter na peka profiter quand to fêter na profiter na pe wana na profiter peka wana elengi o fêter papa chéri peut écouter yemo pe papa chéri le 2 juillet le 2 juin écouter na mariage ya Chicho et bandaki pe wana pe ko banda wana donc voilà donc ba fantique papa chéri ba bien Blanchard Mosaka le 27 juillet na ba ça bougie moko donc
rien à dire. Nous, la BCBG, vous venez de développer. Numéro de changer, c'était 09 98 12 37 12. 09 98 12 37 12. Au bout, rappelez les lots. Mission de l'eau, bon, les lots. La BCBG, ça la blague, tellement ramona. Après, on a toqué bas Congo. La Kermesse Novelas, puis à tonton Mbongo. La Bastève par cas. Donc, le premier année de la Kermesse Novelas na Matadi. Après, on a toqué Mwanda. Tu as Mwanda dans la zone parce qu'on a toqué Nava. On a avancé déjà la question parce qu'on a tout na PK. Pour tout kaka concert, tout on a concert, on a tout na si boza pe na ba voyage bozo bongisa. Les ababou, les amamou. Papa chéri azalaka alpha pe omega ba Kermesse. Yem ta fongolaka. Et puis il t'a kangaka ba Kermesse ce gars fongoli maman va noter quand tu me après on a bengi ba tutu ba benga fa beti ba beta ba beta beta bien papa c'est un avantage n'est pas beta très bien on va beti bien mais si ba ndeko teka déjà avant tant ba beta bien na suka ngba beta sous très bien ba teka sous très bien ba bengi sous pas muta très bien aya beti sous très bien ba beti ba zungu ba chike ba monga ba futi ba côté ba nyongo ba futi ba nyongo ti on a Kermesse on y a sous ba sika kolo Kermesse ça les faut papa chéri ndaza kolo Kermesse ya Congo. La Congo, c'est ça la magaming. Alors, tu bandes depuis la nuit des temps, il y a comme tu as fond, la répète ta kanga. Surtout, tu es bien c'est la carte, tout le monde a côté comme Koya. Blanchard, on s'en rabat. Bazolanda aussi, qu'on a Congo, France. Bazana pour ça, baïeba. Le yoki qui est Blanchard, on s'aka. Azo posé candidature na députation. Bon, ton dit toi ils en a parti ni pour vraiment ba tout mingi ba yebité hein, ba ça pour ça vraiment ba yeba ba opi ba sepelateur on sous moi vona bango et ça fait un plus. Hein, ton dit toi parti ni nous posé candidature na yo. Et puis est-ce que vraiment ceux qui ont posé candidature que non les lopenzamba sungi que non oleki au premier député. Musique carrière non il y a musique. Et au soit au combinant à la fois. Ah, merci pour la question. Donc, que Natala Kinga, de moi-même, j'étais convaincu que la salle a fait beaucoup à l'angaï. La salle de musique qui trouve 21, la salle a monté bien. Bon, monde na défendra président na na défendra ma mission na défendra vraiment moi sur 9 c'est 10 c'est 8 c'est 10 na ça bien mais avec la comme na moment politique comme les kana na nzoto na moi belé pe mboko na ko depuis pays tenga petit na likolo to suna ko kana ngati mais ça la campagne utamula ba 6 communes à 7 communes suna na mbongo na te mais ko défendre na commune ngati oh so bo komba ndako na yo o ba ko komba lupango alors mon avis na défendre dès na défendre commune nangai commune nangai za première commune mboko commune nangai zali commune roi Léopold colonisateur napso andima ba pesa ko ba immortaliser kombo na ye commune za première commune ya capitale oyo mutu a découvert Kinshasa papa qui peut Pierre Afanda commune za ngina bloko nyoso to makasi maintenant commune nangai koma muke parce que bon tout comme ngalema na ko la musique et simbate fona ko bango dans l'assemblée provinciale ndena tala ki na senga ki président nga na télé na sala na postulé comme député provincial ya commune nga na tuna nga za parti non vous êtes dans la partie na yoka ba projet de société ya ba te belé ya ba na poto ya ba diaspora ya ba combattant ya ba PPRD ya ba IDPS ya ba Vifang Diongo ba Domdonga na yoka ba projet de société na bona sola ba camarade ni bazaza kuna pour za vingtaine na boulot na ben ba te mo belé on sera tuna ko si ça na so na ki ma idée na nga ndena sur le projet de société on qui bien parce que tout est ma cambrité ya romona ba ma bekaka ya biboya boya parce que opposition na Congo communauté biboya boya ti ko l'opposition père opposition na Congo arrive na mouvance mo a pourtant a prendre côté politique maintenant le pouvoir comprendre Jacques Chirac à Loba compliqué vie noter la politique ça la partie pouvoir Chirac nga la sepela na tlanda la na sepela et ça donc constaté le mérota la grand opposant ya Kinshasa ba moto ba na pouvoir oh donc ba ba politique ba na pouvoir mais comment ba na opposition ba toute politique ba na pouvoir na mon vie c'est que dit na moni ba vie tout impère makasi ba vie que ngo donc ba na pouvoir oh na moni ka savubu mutaba na makamba solo un peu pays aba ko parti à pouvoir
président Moïse Kabila pouvoir président Joseph Kabila pouvoir habiter ngapi funa kota na parti pouvoir mais na pour oui na que na ko na boya boya makambo nyonso te mabete na landi ba projet de société na na tali ya ako avenir du Congo j'ai aimé Patrick Bologna président na biso ya kuna teite biso azani ya makambo te ko toza côté biso na toza que non parti moko toujours yo capable pas centriste toujours capable tous les deux au peser botamissé aujourd'hui ako avenir du Congo na koti na sadere loko la congolais o ya eu ba droit na ye loko la congolais yo azana besoin d'une jonction te ba télé guider loko na télécommande faut y aller ouais pose à la té super congolais à la rater biso toujours ba congolais na za libre na choix na ngai na poni nde na koti na la partie wana na c'est bon dans un à l'aise la partie politique na côté dans ça boulot là c'est bon quoi calme dans un accord à venir du Congo parti à Patrick Bologna la partie politique à Patrick Bologna bon siko kokota na yo na politique ndongo zokota bongo et affecté président na ote a monyango mabete ou soit baninga obozaka na bango wana sepeli soit ba occuper moi passe moko bokotika kaka un poste oyo za na ngo wana ozala ngo na winani na BCBG olpo okende okoma na député et ça li président no pas cité to ba collègue no ba okiango pas cité ou soit ba sepeli nango mais nazala congolais nazala libre choix pour lancer la musique papa chéri c'est plus bango passer na sala boulot na bango bien bazap na batali ngene nazala droit nga na sengi président nga na sala na tika na mama musique na sala bandimi président droit na sala libre antimi na bomi mutute ma beso na longo ki BCBG na ki wenge tonya na ki F victime na ki pas faire na ki pas wana na trahi président nga mais na changer fusil d'épaule de la qui ma musique nga ke boy donc problème mota mon côté ça bon sango wa ma e komeli biso nyoso nde toza ba congolais to kufeli mutu munene nena oto kufa ADT mais to lingi to tuna mwa mukeliwa to uti komona même pas un mois déjà est-ce qu'il na bo sanité moni production ote ko kufa mais ezui vraiment tant mingi te on a sous à détail au kufa on a yo posa na kati ya wenge zakaka boza biso so buni so boza ka fani to papa na papa leki na bana papa kulutu so mon na papa leki ya problème bana papa kulutu pe faut ba kota ba ya ko soutenir ye est-ce que to moni ba liwa wana ndenge zo ya ka boye est-ce que tara batu bazolo batu balingi ba yeba au geste ADT akufeli nini nga sala ka na décider ba condoléances na ngai na président Werason la PC qui a mon lobby na téléphone bazoni selinga pas bien courage c'est bon petit na beau frère na petit na nga novier président na biso ba condoléances na kombo na nga pe orchestre na biso mbimba pona kama DT yanki pinde wenge ju day poza day ya wenge za maison mère poza day ya wenge pour yanki za wenge en plus na ba condoléances na famille biologique na ye na famille artistique na ye puis na batutu babaki yanki kapna pesa moko ba condoléances ne mon père de pesa ngai taki bazo pesa ba condoléances pour babaki yanki aza mutunanga na ndenga mukete ouais au-delà de nos disputes dans ça na TV avec ba querelle na biso ba compte boulot mais nous allons battre le pain de terre ne comme na ngobenge donc mutunanga moi ngazui salina yanki pour émission pour la moni ndenga zo ya wenge na monsene mission na yanki pour émission presque tout à le canal TV ADT na banda biso banda liboso biso na mbula mona basankara banda mbula mona basankara ADT kina sima bango ba king tekela ba sima donc na moni ndenga zo ya wenge ndenga zo kuba bandi bulo na ndo bandika na TV na wenge na zo mona ye omona ye to no coopérer peu bien ti ba makambo ko ta ko to meto solo la ka to yambana ka to rani bien peut venir que la bego tout na question nga na problème te ngande ka ta faire muto lobi mabe orchestre nanga toucher présent nanga nde na mona boy mais boy na problème na mutu moko te peut venir que mona so ju photo mona que toza so telle photo na mona que to te mona ko tout na question na mona que moni c'est gain chef Nepso
Roger Ngandu, Mosaka, Mamielela, ADT Yaki Pouy, Sankara King Tequila, aussi Makaba, guitariste là bas. Donc, au bénéfice de nos salles, on a pour un concert dans 3 jours. Au habitant dans un grand hôtel. Le président a appelé ça ordre que chaque émission brossale, dans le Caraïbe, il faut que ça paye mon corps. On peut appeler ça ordre bon. Et de ça, presque 20 émissions paye mon corps. Et puis, comment équiper. Attends, au sein de l'émission, il y a Yomoko. Attends, au sein de l'émission, il y a Yomoko, mais il faut payer sa programme, parce que papa chez les Nakati. Donc, la salle d'émission, il y a Yankee Pouye. On a des mais donc, la salle d'émission, il y a un problème. Même président, oui. Donc, on a un problème. Tant que la PC va conduire, c'est bon, la PCP Sankara. Tu soulignes Sankara la WhatsApp. Au PCP, au CTP, dans Sankara. Oui, tout le monde te souligne la WhatsApp. Moi, 5 minutes, il y a courage, il y a un corps morolanga. Il y a un corps morolanga parce qu'il y a la presse. Donc, tu soulignes qu'il y a un condolence là. Juste encore. Il sont là, il sont là, il y a musique, mais si vous avez il y a tout. Ndako matanga bakombaka te mukolo makambo ekoleka oyi tokotuna na tokosola tout mais tango tozala day là bamuna nga batanga bamunda nga mona bandeki mambade nga mosuna kesu na binobe bisano chaque chose à son temps tant tout ça la makambo bobi ezalaka mais siko toza touché mona nazala noir mona na noir bakena kena ba jamaïque pour nga nga mo bilambe belé dans la bien bébé mais dans la pénale tenue ya day donc wenge zana day tango kaki liwa ADT ouais et ça qui on dingeni mawa makasi na boyaki na pisi muta benga kinga na Paris na pisi benga ngamba mibale o tsanga keza lukuta te benga ngamba mibale tsanga keza lukuta o lobby eza lukuta d'ailleurs ndima kite mais il a mbé tout 5h10 ou 5h20 comme ça pas bengai blanche ndeni muta maison mère na bombi kombone muta maison mère makasi BNP ben blanche ndeni boni mo juste information abino yanki puis aza susté na oh tu sais na carte téléphone la bingi na psi ya mais quand on yebisa ngam keza lukuta mais yo ebente ke na adeta zaki na comment te na bete kazaki na koma na ebaki te kazaki na koma na ebaki te na se benganga bandela ipsa keza lukuta mais so azaki confrère na onde kona bonde ni okoyeba te ke na ndeko na nga mninga na nga zaki na passe depuis kala zaki na koma ba azaki moins informé pour la makomba yanki na roko sate na ebite ke noko na nga na koma tout la rien na mona kaka parce que ma kamotali internet ya maison mère ezaï mais mon ba image ezalaka longa ya maison mère ndenge ezalaka zaka et puis noko nanga zane bien liwa pesa bizarre liwa zaka te fonke comment pour kufa na liwa kala mtera bien tant liwa ina prêt à porter tant liwa ina prêt à porter qui moi bien merci na bandlanzinyo sonde bozo na biso tozo continuer na pesi mbote na ngai na Janine Kalanga na pesi mbote na ngai lisusu na famille na ngai nyonso esike ezemba bazo landanga na ebike mingi pe baza kuna batu mingi bayebaka bango te po bango babata ma trop na pesi mbote na ngai pa na bango tozo continuer toujours na lisolo ya mawa o toza na ngolelo ya liwa ya ADT Blanchard Mosaka na ningi opesa pe conseil moko na ba famille o ezala ke non famille mobimba na kata ndako batu nyonso bandimi ke non toteka lupango wana mais ezaka na mutu moko azalaka na bike nonga na ndimite toteka famille ya bongo kopesa conseil nini vraiment na bato bongo naze batelelo to kana ma force na forente ba bengle ba lobaka donc on mal pas comment commissionnaire tena ça commissionnaire mais kasi poto mona mingi bon na fila ba congolais na roba boy kasi tolo bien ba congolais kasi donc ba congolais la roba boy mingi biloko na eso na chala maka ouais on a poto ezala raté non na mona te na yo kapete mais ka awa na Congo ndeza ke non papa tiki lupangu na ye pa bana na ye mais bande ko mususu babike wito teka momona ka mutu moko azala kana non to teka te ya linga garder ngo comme héritage parce que bata bongo ko pesa bongo conseil il prend en famille bon marathon
ils ont la besoin de belé, elle a ma cambre belé. So nga teka na mwaza na ngati so teka na bino eteza yo pesi ba ko se ba teka nga so ki lupa on za famille vous une décision bo teka teka na bino nga na avantage nga ko na avantage na za oya nga na zo ka mbongo na bopesa ka partenaire eta ye mwana na zo partenaire ke sisa banda kuna nga tuna ti bloko na bakisi bloko na luweke zangaki donc l'avantage na nga na za na ngoya mwana mais oyo nga so na mona ngo bien te d'après nga vous avez nous parlé au comment patron y en a pour battre le pain en famille déjà quand tu as mis un coup de fil sur le pain si vous avez mis un coup de fil sur le pain sur le lieu de rien il y a là-bas des fêtes autant la fille dans le quartier où colon la moise à la Olemba donc vous avez bien tout à encourager Congo ils ont un espace vert et tigalital ah t'as l'info c'est comme Congo qui sent oh massimanimba batu bakuna batu banyamate kende Lubumbashi Mbandaka tala espace za bizwata mabeno fanda sala foyer na yo muntu mundu akenda ka poto muta liboso anga ndoko kuna te bavanda ba s'installa makombe simba koma pendenga komela kwa itu bandeko bazaka ka mama pa itu bandeko bazaka ka pour kuta kimizamba kota ndako na bimane suste tu mo ba seule famille na ezala kana ngo faut pas que la famille na bon pourquoi il y a la ndako to botama na été ayaka ko yata mais to comment a commencé kata na parler to chaka pour kiss marieli susu kiss mususu ayeli susu donc la pas tout vieux ali donc bato balandaka bois mingi ko s'accaparer na même pas en famille la tikala nango boye na mona ba paraître d'après nga on est dans esprit moi ça bien mais parce que d'après na mona ba paraître parce que ma beleza na ngobele na ba congolais nyos je donne conseil à tous les congolais na y compris na ma famille na biso donc na ba tout na longo le motuté mais to ko ma musique ma to quand même maman pas ngobele merci ka to déjà ko chité ah non somba ka boyo tango somba ki aussi pe tana nzambe te est-ce que le mot de te maman pas mais basi ma boyo faut commissionner basi ma faut commissionner mo boso ya mingi ya ba argument de taille ke ngai nous avons bagala liko bon ça va to zang kasi na sije na biso poto comme déjà ko chité hein bon ba souvenir ni ya malamu yo zanango o ya ADT mo ya mais c'est mon ami j'avais dit que c'était mon ami il était mon ami. Il n'est plus parce que Azassusté, mais il était mon ami. J'ai vu ce débit à la télé, à côté des choses à 104 Vanda. Tout yamba est bien, tout ça la boulot est bien. La chose, tout ça, la même photo, tout ça, le blanc, concert mon co. Tout y a un plateau, tout ça, il y a 70 plateaux qui y a le blanc. Président, oui, il y a président JB. Mais tout ça, la paix d'émission, oh, il y a tout ça, un mois, mon bimba. Tout ça, 2 fois bon. Bon, le de Salango yenga Hirojengando, côté de Songana Hirojengando, côté maison mère Zalaka Yanki Pouyi, les Bogards, miel. Sangazara, Yarata à la poto. Miel, de Salaka concert Papa Chéri, la présent Wera, dans le stade de Rataka. Voilà, vraiment, ton sponsor m'a obligé à habiter ça, bon, maintenant, on a son carré chaque dimanche. Tout ça, la bongo, trop. On peut concert à 3 jours, tout ça, la bongo. Tout ça, la paix bon les sous. Quand tu conseilles à 3 jours, n'explique que l'eau qu'on n'a pas naillé, pas il y a deux tapichou mouzou, bah mais il pas en présent et ça la me peine d'enga na sengaki. Et l'eau qu'on voit à Makasi, pose à peine une idée pour ça et au Seigneur bon. Tant que bandi programme baba qui ce qui concerne Simba qui est grâce côté Simba côté makambo tout est Simba baza ba crâne papa chez za crâne oui za crâne na kilo to ba beta na kingasa ya suka ba ça plein donc bon de bazo konta musique à Congo parce que nabi idée na neza rani programme de ça la programme la TV ba pesi sur programme premier jour tout ça le programme ya premier jour papa chez Robeta la présent oui deuxième jour Papa Wemba, 3e jour, Roga. Quand si quelques émissions na kangi Vémonib, na kangi Yangi, puis na kangi Nani, docteur Pichou jour, non, vous êtes président Wera. Sokati papa chéri na premier jour, bah on va des événements. Bah tout va regarder premier jour, deuxième jour, 3e jour, à Ozanga Batu. Acha papa chéri na 3 jours, bah il y a la souci qu'il y a Romona il a papa chéri. Le premier jour, bah tiens mon papa Wemba, deuxième jour, premier jour bah tiens Roga, deuxième jour bah tiens papa Wemba, 3e jour bina da makei ya omona sala engombi wana ezalaka idée nanga simba na yoka idée que tout ça la musique to bikabati biso vous tout en orchestre oyo président sali mbula na ko DG ma c'est concert makasi te le mo moni na kanga maboko tuna bino bon ezala boningi na sala ndeni aza idée
asala sala ngo yemo ba ngomona so sala ngo yemo ba président dictateur so sala ngo président ba ngomona ngo ba ida batute akanga ba tout la combien de fois ba conseil sur terrain tasu zulumbonda bini papa chéri nga sepeli okota nzembu tel nga bla bité papa chéri nga nzembu te kota to cette décision ba nzembu tasu kibes a gagner biso vous savez décision ngo Fuji to Abraham to zalaka ba Abraham na ba tout ba mora gagner vous savez visiter a tout ba gagner la décision ba chanson yazo tabino. Bon, pour nous, potentiel, mon savoir pour nous recto verso point. On nous expliquer si vous. La personne mon nzembo écoute déjà 7. Ba bini trop, il temps on nzembo bini za kaneti mutu juste zo beta nous on a conseil faut ayo kana to yo kelo ko sala. Na nzembo, na yo zo ko panzana. Oh toi yebi msala na ye azosala pe msala soko yebi te la recto verso reverser pour recto verso za match ne doit pas citer ne doit baloter qui m'a ballon recto verso za bon donc on n'a pas fait azo yemba na yemo ko le bande de tisuka musique zo kota ba ndenge ba minere ba septième donc musique zo variation musique ça ce que lengi mongo na mona rango ya meilleure chanson pananga yango pe bon pour moi la sala ka bon yango na tout la petit Ibrahim piano Ibrahim piano ça sous petite pour ça de l'idée dans mouvement là tout là Ibrahim piano na Mbonjo centre-ville ngana ya concert ya Ibrahim Mutaliboso OK c'est coûté kinga la jus mais ça papa chéri na vendre na pour ce qui Jésus ngaya Jean-Baptiste faut tant avant ndenge za la na vendre avant na moni Ibrahim tant zo yemba imi recto verso na maté de la podium et si Ibrahim nzembo katang alors après on a peut-être quand nzembo ce papa chéri boye mané yango parce que eza nzembo nanga et puis nzembo wenge nzembo ngali nga papa chéri bande makaneza mais recto verso beli sanga mutu il va te dire oh viens là sono atalissima à quatre chansons là ande ba nzembo na sonyoso ta papa chéri ka tamba la recto verso papa chéri mati aina pesi papa chéri micro mani atia on ça le gagne ataninga na suka na rabongo pona vanne mingi on a venu na binada matro na ibi bagula ye pa binga OK na papa chéri habité mon sarate so c'est non OK mon sarate to bunina na boîte danger habité yeti mon sarate na vani ka boyimo no finga finga biyete yazongi saka kaka yazongi saka tasu na nzela c'était au kosi ozaki boy oyo boy au monde donc vraiment il y a qui pour paix encore à son âme c'est mon ami d'ailleurs ça déjà par exemple par exemple demi artiste c'est pour à ça la émission belé ma comme ça là et koganga tana simanete no yoke kaka ba to monde kaka la bilili to na sur tali na photo na tali photo dans côté ta émission moko to sala na ye na hotel donc atikali na mutu nga to mona ki na matanga moni production yo zala ki ka papa chéri za ki te ya ADT akoya to na mona émission le ni émission to sala na ba yanki pour payer moko de to sala maison mais BCBG maison BCBG kasi bisonyos binonyos to bozaka bana wenge te zaka wenge bana koza no telo kama baby mate twana dimbi twana matanga wenge twana matanga baba le maison mère BCBG eza wenge tokena kikoso moko dona bana yo te mutuna to lalité moto bando to kolote za te korea mais oui ya monip tokenda te yo zalaka mais papa chéri ya kate mina bingai Seguin Roger Bajidel bisotu eza nani eza wenge te eza wenge oui to yebi ke eza wenge mais ba tout ba fan pe population ozana pour ça tant mususu emoni pe présence à papa chéri ça bango bien c'est autant mususu ozoye ba te bon peut-être na ebité ba mususu munda azalaka hein et munda azalaka pa présent wera akufela vieux Nico bon to papa Nico poza ba noko na ye akufela ndoko na so vieux Nico orchestre mobimba to été répétition OK to été répétition to 22 heures mutabila te biso tula bila da manzela mako tata bandal eza wera akufeli oncle le papa machiro qui fait biso nyonso ngala koma va ngamba papa chéri na terre biso tout présent wera uta banda tongo ayi cassé pour te photo ayi maman matanga cassé fa zonga bu parler mais on a non présent papa chéri zoya a mona qui n'est susté afanda zela papa chéri ti to longa sur 3e donc papa c'est maman maison mère aya ba bibi mango tout faut la monica petit la tanef présent wera mona qui donc azali binada ma aza papa chéri aza
na mutema ya kibomoto aza l'esprit moko humanitaire à la humanisme na nzoto na ye donc comme moi au moins la paix notre ce qui na sa neuf ça va vraiment la permettre fikine pas ba chance ba biso BCBG bon mon ami ko il s'agit de la présence la biso to za la ye mais ça wengete yo yakana kolela yanki tozo lela biso nyoso parce que na moni ngana na ko na mkola bembeona na présent wera na présent papa chéri nanga na yo ata tozate mutu aleki biso na valeur mukolo na mutu moko comme yanki puis ADT de so kaza biso te ye so kaza biso to tikali tozaka poto tozaka ba figurant mukolo makambo ye donc la ADT kozala déjà c'est bon so kaza mutu nga omolanga on interviewer nga na osala émission Jésus bien bole na tanga kolela bo c'est la peine tanga osepela minute on est tanga osepela te mutu ba programme na so na so 2 ans to beta mina spécial ya kimpui car spécial yangi pour même temps ça on mosaka donc kozela loko mabela mon côté kozela ko finga mon côté kozela lo mabe kutu bosana donc biso to na BCBG wenge donc quand problème est là na bengi yo na beteli yango wa ça na occasion le moke na tindaki ba condoléances na ngai na téléphone pas présent wera azong c'est ngapé merci présent to garder contact on est ensemble courage, on a frappé des problèmes à casser, on a 2 mois. N'est-ce pas, ça 2 mois, au père revient mon au père de Yaki, puis haute personnalité à boulot et à maison mère. Donc, vraiment, la vie nous a abattu, on a bien été, mais courage, c'est la vie. Nous avons tapé ça, même Jésus, même Jésus, oza la bonzambe za nzambe ala kisaki biso yoko ba masata problème ala kisaki biso ke liwa ezaka ka liwa nzela mo futo landa schéma suivre yemo Jésus m'a kufa 3 jours mais akufa 3 jours donc Lazare Jésus c'est qui akufa ki bouchou donc biso pe nul n'est le maître de son souffle oui mot de la fin na occasion tout homme est mortel. Donc, vraiment touché ma casse, il y a les habités, nous message qui n'a eu aussi vite à social vétérané. Dans ce complémentaire, social vétérané mané zalat. Social Barcelone a réel, social Messi, mon Messi Mikolo, balle est fait au dosé. Tout Cristiano Moron a balle au dosé, Dieu m'aura obima parce que championnat va mon Ligue Okita. Ligue Okita parce que mon va souvent attaquer la Juventus, avec la Calcio. Comprendre? Et Bomamoto, et Boama Solo. Comprendre? Donc tout message là maison mère BCBG ça là BCBG maison mère pour tout coloniser mais c'est tout le monde là côté moko eza muta kufi to passe to lata ba on peut to kufi là ba on peut lata kabo na mona ya monika bango tout baya et puis baya bayemba kutu bakakol bango tout donc on peut sur ça to zala moi même quand enterrement avec mon ces gars qui sous jide là sous n'a parlé de ce pays donc famille toi au-delà de notre de nos querelles nous la fitité sont miki to rango to za nanu bandeko to yebani ko vanda 21 ans net Sankara to kutani 21 ans donc mbula na bi Sankara mbula na bi Rojengani zo mona donc ba ngona famille nanga bambula la bala ma vidéo chic na mbula la suspect au vidéo pe graduat pour 21 ans c'est bon zo mona donc vraiment ma famille nanga comment la deuxième famille nanga comment bateau monde artistique il y a un moment où comme ouais mosaka ni ma musique bato musique mais oui parce que la vandi mina monde musique il y a un peu na mi ma ma musique et ça maintenant on change mes collègues qui na politique na robosa na tena na position comme na mbetu robosa na bersoté pour que na bota na butaka la banda ko na ngeza wana pour mi kisi congolais mon arrêté politicien na ya congolais mon politicien il faut attendre à quel conseil animation sur dossier ba azo bina ba motion ba ngabongo au Macron Macron député honorable honorable bon la loi la carte assemblée nationale c'est comme bon Macron ngala Macron ali yo ebike la Macron ma belle to la nani donc la télé mba Congo était nous dit pour la porte ça nous tout la Belgique et tindaki no la ni lakini kwa Congo betu kama sala kwanga vous voulez alors Macron abini na stade abaxi ma tabisi mutuwa français moi français à l'obité abaxi ma tabisi aller Colinda mbanga na miso moi c'est Virginie Macron na oya Mandela l'Afrique du Sud bazaka baki 3 chanteuses en Afrique du Sud comment mon yango ya kufa
Brenda T, ils vont charater, moi voilà non mais drogué zo. Abinsa Mandela la chorus 3 chansons boy. Abinsa Mandela, président Mandela, président Kofi 99 président africain ba yé corps na yé. Et puis la monnaie de baboté, boyena ni kota la ne bo vanda lelo, bongo mo ya sulu basa na bo 99 président africain. Mandela bina 3 chansons na moni wana kora. Afrique d'ici de Koufani. Youssou Ndour yemba comme ministre qui était à la Côte d'Ivoire Koufani Congolais dans ba idée donc sur moi même politicien, au moment papa nga veke ngwabini bazo mo on est grave. Azamutu il faut dire ça la place faut défendre le sentiment là mundo so na boîte a robine banditi sous ata PDG mais comment ça comme la boîte a no bobele sous boîte parce que robine la rabat vous mona la zoya mutu abeta conseil à papa contre basse Olympe ou Bercy contre basse PDG à Renault PDG usine Renault PDG c'est comme ça PDG abeta la papa chez l'accompagnement mais lobby ballon de musala donc faut modernisation au côté photo tout le balance pas mutu na biso côté ministre na conseil mozo bien c'est normal tout na bazai côté côté na ba gouverneur bazo bien ba vice gouverneur bazo bien même pas ça tout ba sali il faut expliquer ba bomsa moi ba aller ça peut c'est moi bilé ya bomsa ba comme ça mike na mutu denga la mutu na monde ndule qu'est-ce que tu as bien la puna comme là député monté maintenant nous mais porte-parole à papa chéri alors de ce là c'est pela na ko c'est pela parce que congolais merci Kamosara to ba kamara poni ya subi que ça poni ya sexe tu vois sexe faut subi les abongote les aka ndenge bato balinga wata poto comme na biso na suka to ngi ya mo mtela la piscine la cravate na veste ils ont la raté pardon mo de la fin na ezani mosara on fait biso pe na si on peut qui programme non e bandeli mais ba o pe ba zala ki te ne bandeli ba e musu ba yotaka émission na suka ba ozape na poso pe sa bango programme na ndenge ba concert bozo beta na ba voyage nyonso ande ah bon pour la culture générale on voilà c'est ça moi qui te génère 2 secondes moi qui te génère 2 secondes na nga rappeler ka batuke président Trump alaki conseiller financier il y a Mike Tyson a boxeur président Trump même dans notre maman mbongo na mais le salaire pour président Trump comme président Mike Tyson akatani muke donc visa nango vice versa le loza nango ko sala le noming de pour lobby pe il propose la jupa na yo visa kaka moi relais quoi voilà des aki lobana donc le bana suka ya mwana toujours beta na kermesse ya sayo vendredi le 27 juillet c'est anniversaire na la profiter na fêter na wana vendredi le 27 juillet toujours na kermesse ya sayo après wana to ko kende matal dina kermesse novelas le premier na le 2 to beta kuna c'est pas côté moi dans les 4 après voilà to yekin po ba concert be déjà pena kina papa chéri fois beta donc bon la banderole bon ka pe biso na ba etando eke internet ba télévision to les cas tu peux savoir ba message à papa chéri donc voilà par la numéro de changer t 09 98 12 37 12 na pesi bardi quelqu'un mbote na Félicité mbote belé na pesi ya voulu nous la fois pas encore ma bibi il va fêter l'anniversaire de Zalaki na pesi Téténé m'a beaucoup banglé m'a venu passer 6 meubles mbote belé na pesi ya Jola Souba Papi Tombala Bien Makila Françoise Nyombo Jolwemba maman c'est belé en tout cas na pesi bango mbote papa Zali na président na big one quoi. Merci Mosaka tozaki nesengo koyamba yo nde kutoyambaki biso na epa na yo topesi merci lisusu na PDG na biso boss na biso Didi Dipumba na pesi mbote Didi Dipumba na pesi pe mbote pas Zali Congo France pesi balandien sa Congo France mbote te vraiment balandi toi Congo France na ngabino mingi bola na rappel biso na site le mamba bien donc bien tout mbote belé na biso lo barato kundola ka ba vérité quand to yebisa bino bolela ki leleki trop bolobe ke no bozai na posa Blanchard Mosaka yenda ko bino ba information et puis bomoni ke no alobeli bino kaka makambo o eza ya matanga ya ADT bon aboyi na yeba polémique po Nicolo to na matanga babi tolila na baye bazolela
to seka na ba oh pe bazane sengo ku na sexa ba na sexa ba to na matanga ba mukologa masanga yangi ku yakufaki na kesi ko anniversaire ya mabibi moi ça Willy Lumina na kata anniversaire akuti na 2 personnes oui 2 personnes sur la assuster on a appelé na benemi qui ça c'est bon ba nata ba tozwa sko tozwa ngulu tolia nata nasima biso na sani nati le collé totala le boué donc asteki ngala seki to yambani si la mosaka nati pour l'instant je vois cette situation atika parler nati le collé baka 5 papi mboma nati le collé mamili la Yves Abdallah batika ba parler ba na tour de rôle batika ba parler na mbula ba ipsana anda okino batela boulot na yo zala les ko le kapena TVT papa Cheraza tema boboto ozonga boulot nati le collé papi mboma mamili la Yves Abdallah batona 4 batile ba ipataranga suna ata au-delà de tout suna kanisi makamo na zonga rata de temps que to kutela nati na kanisi yango te yambani to pesa nyimbote na nata mutumo lo pe festa zo pe mina ngata oh beta ngate oh na mona ga internet afinga biso ye jazz kivuvu yo pe to yambani ndeni ngabi ko sa bulo no bien te la no pesa ba conseil na velimbisa pesa ba conseil to solo ngam te sala bulo no bien oluka ba rankini yo moko pambana ba fanatique ninga papa chéri sala bulo no bien ko lo banuka di ba ko linga bango yo za ka te okenda kala journée ka oyanke pour kufa kaka de yanki ndeni mukolongo ba réconciliation ça na sali na longwana na kuta vina mutu mona lula komone mina yebiete la lula ka komone ça na bina conseil na conseil na fina na conseil na biso na chete babi ngande mutu na kombo ngai ape chroniqueur na tu on dirait sur Alex Sangai na tuna Karine mo continue na conseil ba Alex Sangai obina le kechu na le ka kombo me ko yebe buna yeba kete yela amela le kechu na la lo oh akane petit boy to solo li te me ba journée bien solo na nati na solo na jazz na solo li na le kechu kutu na tongo na ngo na palais c'était dimanche na tongo la palais na ta TV na ta la deux porte-parole mo baleki ba ma tumba papa chéri pa joka amoni joka aboya bango sur place acha 3 conseils à papa Chérabi ouais dans journée dimanche vraiment au cas il y a kufa qui voilà na mona ki mo merveille bien na monde ndule na biso mais et continue bon continue merci beaucoup to komi na suka émission na biso ngai wa bino Diane Yenga la Rose nazalaki liboso ya betando na bino tozalaki na invité na bino obolingaka mingi Blanchard Mostaka na ndenge tozana mawabwenga atanga mawabwena bwaka batu mabanga te muna Cédric alela mabanga kolekata mabanga ya ngombo ko na pesa Willy Musheni odamboka na pesi bongonya so pona ngai tokutani na édition ya sika oyo ezoya tozela matanga kala te ezoya tokozala toujours wana bobi ke biso toyela bino biloko bien information ya kitoko epo ezalaka vrai tokoya nango tokolakisa bino tokozala banda na mort tokoya ti esika bakolela ADT tokozala wana na ndenge bakokende okunda ye mela bino nyonso wana bokozala na posa nango tokutani na émission oyo ezolanda bye Congo France Bisona bango na biso bisona bango ekara molai France.com site ya kono masolo ya danger masolo ya kitoko Congo France.com